Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Tachita, olingaka peinture nao ezala bien dans la solution no yangoyo. Malikia cosmétique na kata France a eu biso solution a kotisi gamme moko ya kitoko na kombo ya gamme etabi. Soki omeki ko toucher gamme wana ndeko nanga okozala susu na tache na nzoto te. Ndenge yokaka moto azwi tonga ateli partout balobi biso tonga te. Gamme oyo etabi ikangi masolo. Malikia cosmétique benga na numéro ezoleka wana ko hésiter te azali wana pour la bino 24/24 sala commande na yo partout où ezali azana rapidité na poste benga Malikia na numéro ezoleka ko hésiter te soto lingo luka na Instagram obeti malikia.co akopima. Malikia cosmétique solution pour na ba teinture bino bolingaka kozwa batonga botela ndeko nanga awa tonga ezate benga Malikia olongola batashe olongola banduta obongisa loposo balobi bolobaka trop esimbaka te. Cette fois-ci balobi mwana mboka Malikia cosmétique na kata France akangi masolo gamme etabi ezorate te yobenga Malikia cosmétique na numéro wana okosepela. Malikia cosmétique super Malikia cosmétique. Coucou. Bonjour la famille. Boni boza bien. C'est maman Irène. Maman Irène Masianuki, identité à Bundesier. La rabine toujours ma solo. Pour moi, vraiment, dans sa vidéo, on a 3h25. Naza libanda musala na ozo mpepa malili pona la latte. Na bina beta moi solo pe sala bien. Na pesa ba bisu na bato balanda maman Irène. Ba bazo soutenir nga ba fidèle hein, ba mourir na ba moureuse, ba papa na ba maman à Jérusalem. Mbote na bino, mbote na maman Tazi Vita Imana ya papa Trésor Chou. Maman Bibi Chimwanzambi et uno bébé c'est de moi-même. Bonjour. Sponsor Betty la patronne. Ou mais là moi c'est l'équipe bali na mbongo. Ya meta la brésilienne.
na kati ya Birmingham oyo avie na nga Jansi Bolanga nazobeta lisolo na 3h tobomba collègue amonana te esala bien donc c'est ça nazalanga vraiment très bien bato bozobenga mama Irene oza kote nini te nazali naza musala musa ezobomanga makasi biso ba décembre ba mois tozokota misala ezalaka vraiment mingi mais ekufeli te naza nanga soki lisolo ezali na kobeta yango kaka boye bomesana bomonanga mpe mingi elobi te ke na omona lisu te na omonana mais tant ezopermettre te en tout cas nalingi bino vraiment mingi bato nyonso banda mama Irene surtout bandeko bozosabone nzambe alola pambo Irene Ouattara Sterlove Apocalypse balobi nzambe alola amona yo ani ene bozomonkenga makasi ba life eza mingi te mais eroya bobanga te naza nanga nazobetaka masolo naza kuti libanda na malili na bina beta lisolo nani malili ezwanga mpona lala te voilà puis la Titi Gracia Bundesbank banque Fifi Tomo la japonaise bonjour voilà merci beaucoup ba mourir nyos bo mesana kolanda mama Irene Masiendo ki ndeka na efsara bino biso betaka masolo solo ya aubergine awa elekaka te ba kamie zoleka gota ba kamie leka na buki makelele pona banda bozeleka poto sola bien abete bino lisolo moka ya mokuse mama ba camion pe bela 4 mokoka et puis ba camion pamba te ba LKV muteli ba camion minene wana aero ba 4 ba camion minene ata so continue autoroute na ba aero kutango ebele na comprendre te ba OK livrer biloko je ferai ba magasin ba car minene et ba container na LKV wana yango ndezoleka eleka minga aero voilà merci beaucoup bande konenga to sola mukie to beta masolo nde to mesana kopesa conseil biso sela ka proverbe 19:20 to beta masolo à propos ya comportement ya ba papa ya poto ba papa poto bazo se comporter vraiment kitoko mingi te tozolo belango parce que na poto to remarquer ba gigolo baza ebele soki mobala moni mwasi mobo surtout soki aza na bana na ye asalaka aza na mwa position soki atingami ye bavanda aolinga dépense te eza mabe te boko vanda na bino mais ezala pe sérieux pourquoi toye kobeta lisolo bandeko lisolo euti Londres bandeko a Londres babengi mama Irene parce que eza na problème moko dossier moko eza grave na Londres problème ni eza na kati ya Londres eza na ndeko na biso moko ya mwasi kombo na Aisha balobi na lobaka ka Aisha na tanga komba mboka te aza na Londres akutami na problème moko ezali grave mwana mwasi wana aza na bana misatu aza mwana mokete aza sœur parce que babi mwana liboso ya mobali aza na âge ya 21 ans ya mibale aza na 18 ans aza na mwana ya 12 ans ya mwasi aza na 2 garçons filles moko abokolaka bana misatu ye moko libala ekufa na Londres bandeko bolanda lisolo bo partager yango en tout cas ekozala conseil mingi mpona bafemme sel faut kozala vraiment mayele mobali nyonso te bakotisaka na ndako bokoyeba pourquoi bata Londres bapesi sopa mama Irene bo comprendre mama ezoleka na mokili mwa mobali wana ntango approche ser wana Aisha kuti adebriaka na ye amwanaka na bambongo bakomi lokola mwasi na mobali mwa mobali wani mpaka azalaki na chambre na ye bandeki kofutela ndenge toyoki na lisolo baelika mpe bila bozela mosusu ya monene ezoleka opena 1 2 3 4 ya 8 pine eleki ya monene ya minene ke ero baelika ebele moi mobali wana ntango akoma ofanda pa mama Aisha moi mobali wana azali na chambre na azali kofutela room na ye mo nde bao babengaka na anglais studio na ye alongwe na chambre na ye akomi kovanda epai ya ser Aisha ye na bana ne misatu ya liboso aza soki na 21 na ndenge toyoki babandi kovanda nde bandai kovanda kuna amoni ke ser Aisha monanaka na mbongo moi mobali wana akomi koprofite na ser Aisha balesa ye alialix bebika mibali yango bazalaka azolia mo amarula fo ezala na mesa mwa 20 biso mpe basi tozalaka soki olingi mutu okosala kaka mama wana epara bandai kosala mwana mobali wana nyonso mwana mobali wana kolata bilamba kitoko na feti mpo aza moto ya bilamba lisolo na obeta bana Londres bayebi yango kokende feti na ser Aisha mwana mobali akolata kitoko akolata basapatu na babalanciaga akolata bat-shirt na ye bamoshino akolata baviviane akolata bagrifi nyonso bato Londres balinga kolata mingi wana baAlexandre McQueen mwasi moto asombaka epare me babi mobali anga azalaki mobali kitoko seno lisolo mama Aisha azodepense mingi azodepense mpo alingaki mobali
mobali sikoyo azoetize mama Aisha na ndenge nini nde azolia bambongo mama Aisha azolesa ye azolatisa ye kaka eloko azopesa mama Aisha ezali nzoto mibali mpe bakoma kosala business ya nzoto na poto bamama ofongola miso akoya wana aza na mbongo te mayeli yo nzoto ya makasi siko biso mpe basa poto lokola tolinga nzoto koleka yesu masi ya kolo nzoto omona ozokufela kaka nzoto lobi navandela kaka nzoto oyo mpo soki ndeti akei nakozwa su bilenge owapi yo kuna ozodepensaka mwa mbala ayaki makambo moko babongo na bomo ya mama Aisha histoire vrai makambo eleki na Londres famille mwa mobali ntango aboni kozwa mbongo mama Aisha azodebrouille bien kuna na Londres aye kosenga kende Congo esika makambo nyonso ebandaka yango wana bandeko na ngai mwana mobali akenda Congo akenda kosala mobulu basi na Kinshasa kilikili mama Aisha kangi ba message ya basi akobenga boye mwasi na telefone akozongisa boye ezalaki vraiment pasi mwana mobali wana beta 3 mois na Kinshasa mama Aisha bazali koyoka te bino il faut zonga yo salaka te na Londres ok vanda 3 mois kuna pona nini zonga biloko no stoté dans kobwaka ngo mwana mobali wana beti 3 mois na Kinshasa ake kovandela kaka basi mobulu abasi mama Aisha kokaki lisusu tala bino eke ndengo lingi no kozonga te soko zonga na Londres ngano libala eza nango lisusu te mama Aisha aboyaki na ye libala ngo abina lembi na nga nazo bénéficier na nga na eloko te tebe na vanda na bokola bana na nga nazo vivre kaka yoka kozopesa nga nzoto ebele babolingo batendresse ya makasi me mbongo eza te nga nalesa nalatisa na lembi vi oyo ole mpe tovanda bien osala su mobulu oza mpe mpoli kofingafinga na lembi mama Aisha aboyaki libala mwana mobali avandaki babi 3 mois na Congo ntango azongi azalaki su na adresse na Londres te po akoma kovanda pa mama Aisha abebisaki adresse na ye bato Londres tolo adresse ebebaka ye nazoyoka ayebo comprendre eza mambo ya Londres po biso mambo wana ezala nango te na Allemagne abebisaki adresse na ye siko azalaki su na esika kovanda te akomi koluka siko abondela mama Aisha azonga na ndako mama Aisha azalaka na bana misato bandeko bolanda lisolo très bien mokili eza mabe ntango tolobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga mwana mbana atanga azongi na Londres bandi kobondela mama Aisha biso pe basi lokola tozaka faible bamama tozalaka faible te toza utile na société faut tozaka basi makasi pari ndenge bato Londres bayebisika mama Aisha ayabaki na mama Aisha na joie na ndako po tosola bien que mama Aisha boyaki me mwana mbala ngo ayaki na ndako koya ye na ndako bana bayebi eti bande kovanda na ye lokola dadi na ndako akoti na chambre mwasi babongisa bazalaki na matata ane seki bandi kodiscute na mwasi na chambre nde bande kodiscute bongo abandi kobeta mama Aisha wana na kati ya chambre mwana wa mwasi ya 12 ans chambre ekangama na mama na bango azoka nde mabanga azolela nde bande kodiscute nde bazali koganga mwana ye komona ta moko boye mama azoganga lisusu te bande kobolanda lisolo très bien histoire vrai bata Londres bayebi lisolo mpe tokozwa suite nango tokolobela yango lisusu mwana moni ke mama azoganga lisusu te mbala moko amona papa abimi na chambre na bango mobala mama na bango azalaki lokola agité bana système ba chambre likolo salon na bango ezalaka na se papa ngo akiti na se tanga akiti na se nzambe ne kaka salaka mwana wa 12 ans wana akamati akoti na chambre mama na bango akuti mama na bango na se alagoni makile ezobima mbala moko mwana bimi na chambre mama bango bango ake kota na chambre ya ba frère na esika mwana ya 21 ya mobali balala na leki na so na 18 ans akoti kuna kuti ya na bango 21 atie couter na matoyi bana poto azobeta ba G esali ke makele nyonso bande koleka na ndako yana azali kotiango kate parce kakangaki matoyi nekute bana poto bavanda na bekute tina ndako mwana wa mwasi 12 ans tanga mama bango akoyi na makila émotion wana ake koyebisa mwana bike dadi abomi mama alobi na grand frère na ye bongo grand frère tanga yoki bongo alobi na anglais frère n'est pas distance avec na mbeto yoki ala muki babimisko na Bruxelles parce que leki na bango 12 ans ya mwasi amonde mama koyi pona mwana muki ya 12 ans monke dadi abomi mama via mona ki makila tanga gangi dadi abomi mama boya mobali wana tanga bimi akoti na chambre mama bango mama ondenga koyi na se makila mama miso efongwama esali bana ndeti panique mbala moko oya 21 akoti na cuisine azimbeli abandi kokita escalier sko dadi na se na salon ayoki makele nde bana bazogana na likolo panique nde mama bango akoyi dadi alinga salon kenza lo mata na escalier ali mwana na 21 abandi kosase mobala mama na bango abandi kotia ye bambeli bandeko histoire vraiment makambo eleki na Londres ba mama toyokaka mobali nyonso ataza mobali akoti na ndako esika bana bazali tokobebisa vie ya bana baokende baboloko eza na mwana moko ta kolinga babetaka mama na ye pa mobala mama ne na misu na ye
mwana na mobala zo atie mobala mama na ba mbeli mba mama linga résister le quoi bazaki ya 21 ans na 18 ans talaka bana poto bazana na énergie ba vie bokebe mibala ba mama bokeba bana ba 18 à 20 ans mibali na ndako na ba sport ba osala bazana énergie koleka bino ba papa bomi kosa te a Jésus bo mabino ba beta mobala mama ba tia ba mbeli partout bango croyant ka bomi mama na bonde mazaki à la goni. Allez, mbila eko ya akangi bana. Bolanda solo bien. Bake na bango hôpital et celle que mobala maman na bango a profité azana coma. Maman na bango pa profité azana coma. Na minute to beta ni solo bandeko nanga bango mibale mwasi na mbali bakutami na coma eta na bango ezali critique. Makambo eleki na Londres. Yango na batani ba mère ni tala makambo zo leka biso na Londres awa. Bana bati mbala mama na bango bambeli parce que oya moi déjà ngé dadi ya bomi mama esala ki bana émotion bakuti mama mi se fongo makila nzoka mama sala ki crise na minute o mama za na koma bola mobala mama bati ezeli si kuto na nzoto aza susu pe na koma nyonso ezali mibala poto bolingi kozwa vie na bino en charge te bolingi kokuwe kasi mabasi soko ebika mwasi wana debria mwana na mbongo yo jigolo ekoyela kaka mwasi wana nzoto ya makasi ngibi na ngibi ale yo siko kuna balesaka yo balatisaka yo yozo bénéficier kozopesa mwasi nzoto biso pe lokwa tolinga nzoto koleka yesu masi ya kolo nzoto omona mipesi na bolingo ya aventurier mibali mingi bana suki ya pembe eza sagesse te tout ba mandefu apembo ekomi populaire mais andefu apembe populaire eza sagesse te eza buzoba bandeko eza pasi makambo eleki na Londres na minute mwana mwasi babi comme ezali sœur Aisha aza muluba babi mwasi kitoko pembe puis mwasi ya mobulu te balobezaka kimia mwasi yango c'est le témoignage ya bata Londres a débrouillaka na epe bien mwana mwasi ngasa pe na réputation na ya dia bokolaka bana na ye moko ndenge ezalaka koza mwasi femme celle umeli quand même pose à mutu atombe nde na maboko ya aventurier botala mokili babi mwana mbali wana mutabuzoba mwasi asombelaki babilamba alataka kitoko na bafeti donc aza mobulu ataka bato matoi pamba pamba tanga ke Kinshasa bakomo benge mwana poto doko elekela ngai na mekano kotuna bino batata na ba mama bokenda Kinshasa omona mama mukolo luvamba no bari de bele fo ke luka mama corner alutadi la peso ta grâce là eto bongisa loposo oke Kinshasa la ti couper bazo benga mama mukolo mwana poto tata ya mukolo mwana poto vie nanga fioti ngoma motema madombunga la patrona ndeka vie fioti ngoma kenda Kinshasa bobenga vie fioti sko mwana poto ko vie fioti kenda Kinshasa vankasa kenda ye mote akenda na Christopher akenda na ba Aaron sko tango bakomi na Kinshasa bozobenga fioti ngoma mwana poto sko bana fioti babenga ba nani po madombunga deja bobenge mwana poto bobenga madombunga mama poto fioti ngoma papa poto bana poto eza Christopher na Aaron bana madombunga na ndenga mabeti basi ya poto toke mabe okende Kinshasa yo na poto wa mwasi olata akupete me na Kinshasa okela ta kiloti na ndeni banda na yeba na poto na mono soko lata onde ti biso ba oto ata ba couper na biso ba mini jeep na so nga na lata nanga so na ti couper na nga lata jeep na mama musolo kwa na ndinga ba test na ndinga ba bulate na ndinga ba fama bureau na ti moi jeep na nga moko propre ya mukuse so na keto na Kinshasa eza foti te mais yo bando ya poto no ata couper te mozo ke Kinshasa okati pantala jini couper tala niveau mama bazo bengo mwana poto mibala poto na Kinshasa buzoba balingi basi bazo benga bango bana poto tata mukona mandefu apembe suki ya pembe na kana kaiti yango ezaka sagesse nzoka ezana buzoba tata mukolo suki ya pembe bele ba obenge mwana poto siko yo soko voyager na bana no ba obenga bana no banani tokola Kinshasa eza salle de jeté ozana mwasi awa ozana jigolo baboko la ko na poto moke Kinshasa ke bima prêtre tala siko niveau memi libota bato bana na bazaki ne mention batie papa na bambeli parce on ka papa bomi mama na bango vi o ya 12 ans ka ki ba dissection nyonso tanga funi porte mama bango mama bango la mo ki ka papa bomi mama yanga kanke dadi ya bomi mama tango a mobala fungisha mama kutinde mama lalela ke sali mwana panique mwana bidadi ya kobo mama ka aboite abandi ko tsada di bambeli babi dadi ninga bunda na bana poto énergie na ndenga mukete ba velo ko sate bomi ko sate ba vie a Jésus kende bokoma bata ba pe mama kasi ba vie bomi ko sate bana poto ba leki bino na énergie
eza kitoko te mobali mo ekota libala epai ya mama ozobeta mama na miso ya bana na ye kitoko te loyeba koloba ke bana basi na biso baza bempoli bana baza bempoli te bino nde batata boza na éducation te parce que comment mobali okoswanisa mwasi na miso ya bana no baza déjà plus de 10 ans oyo bazocomprendre makambo ya moke po mwana 12 ans gangi ya mama ya biso babomi ye pa dadi mwana 12 ans yebi ke liwa ezalaka po aza déjà mayele akenda ya classe ko yo mobali o vraiment nga na kamora mibali mosusu oye kokota libala na ndako ya bato ozovandaka na basengle batolo polele eza na sensi te ngai Irani Masiandoki banda na botama natikali komona papa na nga Simon Masiandoki ndongala na sengle te naloba eloko papa botinga natikali komona tolo na ete me kokota libala na ndako ya bato otikali tolo polele na miso ya bana ya bato papa po aniki motema mabe makasi boye babivia na muta buzo bamatombela mwasi ya malamu fala garde mwana mwasi ya bato azwi bambongo ya mwasi ya bato ake Kinshasa ake kosala nango foli basi mwana mwasi akute na bambanda ya ndenge na ndenge aboyaki ne mobali yango si baboyanaki abenganaki na ndako ayaki kaka basolola kosola bayaki babongisa e compréhension koswana tie mimi bango na niveau tokomi bamama tokeba bafemme sel bozalaka mayele cimetière bafemme sel ezalaka te nayebisaka bino hôpital ya bafemme sel ezalaka te ekomama mpe teke soki oyo otikali femme sel nzambe akosala osu grâce te na vie te bandeko nanga bapaster bazodivorce bazobala ezalaka lisumu boyeba yango te ekomama soki bato mibale bakabwani muta kobala za te ti moko na bango kokufa bandeko nanga nani arespecte yango to combien de paster bazokabwana bazobala balawa est-ce que basotaka vection na bayebi makambo bible eloba te que soki bodivorce mwasi na mobali fo moko avant bala fo moninga fo akufa ko yo na mobali bodivorce mobali abelaka te yo po belaka te sko nani akokufa liboso patikila moninga espasi abala tala niveau bato bakoma kobala bana bango nayebaka te balobaka na lola litanga lisumu ekokota te nayebaka te lolo pena eske tokokota yango nzambe alinga bato na ye nzambe asala biso grâce mpo tozaka bata masumu alimbisaka biso ezopesa pasi mibali ya bajigolo ye na ndako ya bato bazolesa yo bazolatisa yo quand même ezala mpe na respect ye na ndako ya bato bazolesa yo bazolaisa yo me kindumba kotia te bato matoi na Londres okesala kindumba na Kinshasa mwana mwasi wana babe alembaki mobali abe akoki lisusu te baboyanaki na bango me mobali ayaki na boule abondela mwasi mpo azalaki na esika kolala te azalaki na adresse te na Londres koya ayaki compréhension bitumba tala esika ememi bango epesi pasi mpe mawa yango toyei kopesa conseil na bavie ya poto bozwa vie na bino vraiment au sérieux ezosala kitoko te vie okomi plus de 50 ans oza na mwasi te oza na bana te ozotenga na poto okota libala mabe okota libala mabe okoma komela biloko mpo so okoti libala kuna osepesaka mwasi kaka na nzoto oyebi ke na poche eloko eza te avenir eza te nzoto na nzoto nzoto na nzoto sans venir mpe eza mpe kitoko te nzoto nzoto ekelemba ti nzoto elembaka nango ti eza buzoba eza vraiment buzoba nzoto elembaka nani yango balinga nzoto yango chaque jour ya nini yango surtout yo fele ezanga mbongo na makambo nini ata bino moko eza pasi bamama tozala mayele tala vie ya bana soki papa akufi ekoloko ya 21 ana oyo ya 19 bakokota boloko soki bakoti boloko baboli mobali ya mama na bango ebongo se mama na bango akufi ye mobali mpo akufi bakokanga sikoyo nani bandeko ozomona teke eza pasi vie ya bana oyo ya 12 ans bamama toyeba korefléchir avant ya kosalika moto talaka bana mobali si bokabwana obengani ye na ndako aya susu te boya bokosola susu nyonso bakabokabwana aza ndumba changeaka te tikaki kosala vie na ye parce que témoignage ya bato ando babike bakabwanaka na bango déjà mwasi aboyaki alingaki lisusu mambo ya bolingo te mobali ayaki kobondela basola babongisa tala bariske ya vie epesi pasi mpe mawa nzambe apambola bino mpona patience na fidélité bokontinue kosabone bopartageaka oyo mama bino ebeteli nde ezoboma bango babana di babebe nga nde mama bino bosabonaka bopartageaka pourtant toya masola kafuka ye plein neti na filme etande eboma babika
ya yunde tata mama balobi yango nde makambo donc trop de musala mikolo bafeti ya bonane espace eza te mais nzambe osala biso ngolu mwa bavide ba 2 jours bandopemisanga na omanke te bomonanga vraiment mama ebeteli kosala bino bien makasi bamoure na bamoureuse nyonso tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te jésus christ de nazareth apesi biso souffle de vie toyasi kobeta masolo mpona kosepelisa bato nyonso balandaka mama irani partout na monde natiki bino pose nange esili bizu bizu bay Patrick ozosala biso boye mpona nini balobi mwana mboka aye na solution bomoni ndenge azokende na bino tala mosala yango oyo yo moto oza na problème yaka omoni ndenge azoboma bampese bintiekwa na matla na mbetu bomoni bulo benga Patrick na numero wana aza na kati ya France kohésite te yo moto oza na Belgique na Londres partout yo benga kaka Patrick balobi solution azosilisa banyama balobi Patrick aboma nyonso atika eloko te yo moto oza na problème ya bapesi tala traitement yango oyo ya kolongola bintiekwa na chambre ya bana na église to pe na restaurant partout ozali ndeko na nga ata na Canada na États-Unis yo benga na numero wana ezoleka akotindela yo kisi akoexplike yo ndenge nini okosala traitement ata immeuble mobimba eza na mpese immeuble ombeza na bintiekwa yo na ndako na yo bakokota te Patrick ayeli biso solution mwana mboka bato boye nde tozoluka na communauté benga na numero wana ezoleka za na bino 24/24 Patrick aboma nyonso atika eloko te aboma nyonso aboma mpese aboma ngungi abomaki ntekwa benga Patrick na numero wana okosepela kohésite te solution na prix ya bien na ndenge na biso likasu okosolola okosepela